di émission Balobeli Mboka mbote na bino esika bozali ngai wa bino Serge Mfwamba moluba boende na lelo pona kosola na bino lisusu obe mayi matali politique bandeko na ebsaka bino à tout moment été biso topona na biso politique poete tolingaka te komona peuple congolais akota na baerreur tope peuple congolais à souffrir souffrance ya peuple congolais boye ba ete esalaka moluba boende pasi makasi vraiment yango enyokola kabiso mingi yango moni lelo lisusu toye liboso na bino pona koyeba kosolola obe oyo etangami na kombo ya politique mokolo mwa lelo tokosolola na bino makambo mwa mingi pona kobeta lisolo koluka koyeba modele kani population congolaise azali komona pasi mokosolola totalisa na bato ete peuple congolais makambo mingi komela kabiso tosalaka yango uniquement pour que tozala malamu et puis tokotalisa lisusu na bino comment est-ce que comment est-ce que l'entreprise est belle tous en mboka oya Congo bazali ko exploiter jeunesse congolaise bazali ko exploiter okende na ba banque okende na ba entreprise à communication ezala ba entreprise à communication mususu o ezali ko embrouiller population ezali ko escroquer ba jeune na kati ya République démocratique du Congo et yango wana tokotali sabino tokosolo na lisusu likambo o etali ba matricule ya jeunesse ba matricule ya ba jeune oyo ba banda ya bato o lelo ba kota musala kala dossier à matricule bayebi ete belé boleli na banda ko esika bozali na dossier à matricule boleli mingi penza esika bozali yango lelo lisusu na kolobela likambo wana po ete bomekala ko comprendre ba situation lolenge nini ezali koleka pour que dans tout ce que nous sommes en train de faire il faudrait peuple congolais ayeba na ko se retrouver il faut que peuple congolais azala na kimia parce que belé ba komona passe na République démocratique du Congo à cause ya ba fausse manœuvre ou ba entreprise les osala ba entreprise belé au lieu ba engager ba jeune baza ko engager ba jeune te ba lingi obeko escroquer jeunesse congolaise bongo ngai Serge Mfwamba lelo na kotalisa na ba kongomani nyonso komonisa na bino ba vérité oyo sur makambo ezali koleka lelo nde boko comprendre yango na ko ba bengi ngai lisusu na ba mama veuve ba mama nyonso oyo baza ba veuve ba kufa mama oyo ba kufela mibali oyo ke mibali na bango baza na ba entreprise ya ba sala kana ba entreprise ya l'état vraiment tokobé taper le solo na bango parce que ezali ba dossier o ezali ko sala pasi mingi yango nazali soki nazala ba dossier o il faut ko solo la na avantage ya peuple congolais na bisa ibino ete soki malikamba ba dossier ezali na ko sala likamba ba dossier sans que na yamba ba invité na ko sala yango ngai moko po ete na yeba na ko lobela penza ba to baza ko gérer mboka na biso na yeba ko lobela ba chef d'entreprise na yeba na ko lobela ba entreprise ezala ko sa ko maltraiter peuple na bakoyebisa bango po ete bamekana kotia population congolaise kimia na makambo na ye nyonso azali ko sala bongo bandeko balandi na kobosana te kopesa mbote na bandeko nyonso oyo bazali na province ya Grand Équateur mwimba na pesi bino mbote bandeko bazali na niveau ya Congo central pe bandundu na pesi bino kiambote keno bandeko Grand Équateur lo sako ekinyole bandeko bazali na Congo central pe bandundu na lobi kiambote keno bampange Vincent na kei na bandeko bazali na Grand Kasai kuna na koyebisa bino ete batatuni ba mamu myoyi wenwao na yesika na bandeko oyo bazali na côté ya Nord Kivu, Sud Kivu, bandeko bazali du côté ya Chopo kuna bango nyonso province orientale ebisabino habari zeno bikanzambi sakumuna tikate makamona bino ele kamalamu pesa malamu habari zenu mungu apewe sifu mungu ikala ne donc ezali makambo ebele to ko pete betewa pete bato ba comprendre nde bongo ba mama ba papa na ko bossa na bino te na ko talisa bino vérité parce que République démocratique du Congo ezala mboka ya ndeko Tshisekedi te ezali mboka kaka ya ndeko Tshisekedi te plutôt allais-je dire République démocratique ezali mboka kaka ya ndeko Martin Fayulu te ezalaka mboka kaka ya ndeko Adolphe Mozitu te ezalaka mboka kaka te ya ndeko tokobenga Mokia te ezali mboka kaka ya ndeko Moïse Katumbi te ezali mboka kaka ya ndeko Sesanga te République démocratique du Congo ezali mboka na yo ya ngai
pe ya biso nyonso. Bongo mokolo mwa lelo tokosolola na bino makambo ezali ko salema ba réalité o ezali ko leka na République démocratique du Congo. Peuple congolais. Pona nini tozali ko souffrir? Nga lelo na koloba ete Congolais azali ko souffrir non pas parce que aningi musala te. Kasi Congo azali ko souffrir parce que ba inculca déjà Congolais makambo ya mabe na mutu na ye. Hein? Ba inculca déjà Congolais makambo ya mabe na mutu na ye. Peuple congolais ba kotisa ye déjà makambo mabe na mutu na ye. Congolais déjà ndenga zawana bazui ba kotisa ye déjà esprit oyo ezali ya mabe. Ba kotisa Congolais esprit oyo ezali ya lokuta. Congolais ba kotisa ye esprit ya koteka mboka. Congolais ba kotisa ye esprit ebele oyo na lobaka ba pasteur. Olie bozwa kata ya côté ya bato, côté ya ba Congolais. Côté lisa ba Congolais il faut pas changer mentalité. On a pasteur bando kotaki na église yo za côté ya bato be kaka lolenge ya kosala o baba comment ya kozwa mbongo eza malamu te. Vous devez instruire les gens. Il faut que le côté à peuple congolais ameka ko fongola miso peuple congolais ameka ko comprendre pour que bate kaka mboka na biso te. Nazali ko rappeler lisusu likambo moko. Tata mokonzi ya mboka alobaki na biso likambo moko wao. Tata mokonzi ya mboka alobaki na biso ete il faut akomisa ba congolais ba millionnaire. Bolanda likambo malamu. Le président de la République alobaki ete il faut akomisa ba congolais ba millionnaire. Akomisa ba congolais ba millionnaire ndenge nini? Bino mokanisi le président de la République pour akomisa ba congolais ba millionnaire, il faut akende abana kozwa ba mbongo akabelaka ba congolais apesa bango ba millions. Jamais. Président de la République Interotseké Chulombo, à la banque comme ça Congo, un jeune congolais va millionnaire. À quoi était qu'à Zimbo à banque, à Manu au Kabolabiso un million tozwa. Mais ezali nanzela misala tozali ko sala. Nanzela misala au Congolais zali ko sala. Musala no zali ko sala. Yangonde comme mayo pour que aucun ne soit ba moyen pays peut soutenir yo et tindiki yo kenda liboso. Nazara na dossier moko nazara nango awuta kala. Na yeba te dossier on a so dossier ici là. So ki dossier on a na ici là te, nazali ko rappeler ba entreprise wana. Bon mais quand cause la so ki bozala ba problème na ba congomanité. C'est bozala ko na ba congolais, il faut aussi lisaka yango. Dossier moko esala ma eza entreprise moko communication. Jeune congolais moko ko tia ngai clip ya jeune wana kombo na ezali kombo ya jeune wana ba benga kaye jamais topola. Hein, zem moko léopard ayemba jamais topola. Babenga jeune wana Stani. Ndeko Stani ayemba nzembo na yemoko ya Léopard série ndeko Ibenge azana ngo nakati ya Léopard jamais topola. Mais entreprise moko ya communication ezwa kati rythmique ya nzembo wana. Ezwa son ya nzembo wana e bandi ko beta yango na babiloko na bango. Ba entreprise ya communication mibale. Le jeune en question ndeko Stani abandi ko landela dossier na ye parce que ba portaka plainte na entreprise wana. De voilà vous avez un clip wana tchana moi son bato ba yoka un peu de ko ndenga yemba kan nzembo na jamais topola. Merci pour le spectacle, en tout cas, vous nous avez donné un très beau spectacle. La communication, mi balé mobimba, bazwa rythmique ya nzembo, parce que j'ai tous les documents avec moi. Bazwa rythmique ya nzembo oyo, na kotanga bino, et entreprise à liboso ezali bongo, Vodacom mutazwa yango, pena Africell bazwa nzembo oyo. Le monsieur a fourni bango na justice. Bango balingi ba ize na pouvoir. Ba pesa yi solo na ye, ba futa ba droit d'auteur na ye. Ndenge justice akata makambo, bango balingaki ba bikoma bato ya makasi.
mais la justice ya mboka ndenge tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi alobaki ete congolais nyonso aza na droit ya kojuire na esengo ya justice ya mboka. La justice a été faite. Bazonga et puis ezala ba mikolo misusu oyo musala na bango okomona ya za député okomona soit disant musala bango za kokota kala ba dossier ba jeune ya bato jeune a kozwa memi ya lobiete yo zali député ozali tel ozaki ngani accompagner ngai na justice parce que na yebi procédure te yo komi koluka komonela ye po ete jeune wana a se retrouver te ngana koyebisa bino ete Congo oyo ezali susu Congo ya maseki te Congo oyo ezali susu Congo ya ba blague te Congo oyo ezali Congo ya vérité. À l'époque tant bazo benga na na dossier oyo bazali kozela ba jugement ebima okuta batolokola mutolokola Claude Maluma ozalaka producteur osala ngo pe lisusu te mais on compte na musique na ba jeunesse abatu o chef de l'état bien te bazala posa ba jeune ba koma ba millionnaire de kopa chopanda bon bima na dossier oyo parce que dossier oyo ezali jeune gars azala posa à s'épanouir bon tika ko étouffer jeune ya batu bon tika ba menace bozali ko porter pa na ye soki ndeko pa chopando zali kolanda ngai soko yebi dossier oyo meka ko bima parce que justice est kolandela bino parce que justice ezali justice ya mboka soki bozana dossier oyo yona ndeko un certain Claude Maluma bo bima na dossier oyo parce que ezali dossier o ezali na droiture nango pour nini ba jeune congolais ba ko évoluer te ba banque ebele tozo mona na Congo bandeko ba banque ebele ba ndiko sala musala na bango ndenge nikolo mamate yo banque justice apesi ba papier ofuta moto mbongo na ye na kotanga ba kombo na bino na mikolo ezali koya ba banque wana nyonso o bozo sala maseki okona ba entreprise minene ya Congo olela tchaka mbongo na ba banque ya minene awa bazozo ba mbongo na bango bazaki ndo bomba ngo sous couverture ya ba entreprise publique bazo ndo bomba ba mbongo na bango kuna ezali soni le président de la République ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingi droiture na makambo ya mboka bongo ezalaki parenthèse moko na fongolaki pona dossier ya nzembo wana jamais topola oyo un Congolais de père et de mère a beta nzembo na ye bozo yiba son ya mutu tomona ke pa ya ndeko Blaise Boulawat bongai bo dribbler justice ya mboka ezali ko changer soki boza ko continuer na ba comportement wana na koyela bino émission musu na kotanga bino nyonso parce que boza ko freiner makambo chef de l'état za koloba que ba jeune bazwa épanouissement. Merci beaucoup. La bonne sanité madame Annie Dembo na Belgique, madame Annie Dembo, merci beaucoup et si ko zali wala ko ta l'émission eye. De Costani zala kimia na presse to ko telemela moto nyonso akoya pona ko intercaler ba banque wana akoya pona ko intercaler yo l'entreprise aux hommes pesa yo ko futa ba droit de terre na yo nzembo na yo te ba ressentir presse congolaise comment est-ce que to ko tani sabango po rôle na biso presse congolaise ezali ko dénoncer ba mabenyo ezali ko salem na koti sikawa na dossier mususu na koti na dossier ya makambo etali ba nouvelle unité ba komeli ngai na ebisi bino na recevoir na lembi na téléphone Bolimbi sanga bandeko parce que la kangaki téléphone pour ma message eleki. J'ai reçu plus de 1850 SMS sans compter ma message à WhatsApp. Naza kosenga na tata mokonzi ekolo ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, monsieur le président de la République. Naza kosenga na ndeko Sama Lukonde, le chef du gouvernement. Pena kosenga na ndeko Liao. Population congolaise azali kolela. Comment Moutakoïko ça a 25 ans à sa nouvelle unité? Comment quelqu'un peut faire 25 ans à sa nouvelle unité dans une entreprise de l'État? Comment Moutakoïko Oumela t'a ébélé modèle pendant 25 ans Moutasa nouvelle unité? Ça c'est quelle manière de travailler? Nouvelle unité, Moutakoïko a 20 ans à continuer l'entreprise à l'État, a 22 ans, à comité à 55 ans, 60 ans à sa nouvelle unité. Botika kosaka na population bopé sa population makasi na ye bopé sa peuple congolais bosali sa peuple congolais à se retrouver na makambo zali ko sala parce que le peuple souffre, le peuple congolais souffre, peuple congolais asa ko mona pasi, peuple congolais asa ko mona pasi nouvelle unitango prime père maloga bopé sa kate. Vous allez voir un père de famille asa bana 7 bana 8
à sa nouvelle unité. À sa nouvelle unité hôtel de ville. Hôtel de ville, à sa nouvelle unité. Hôtel de ville à Kinshasa. À sa nouvelle unité. 60 000 francs. 60 000 francs qui ne vaut même pas 30 $. 60 000 francs vaut presque 22 $. Même Moutazan la famille. Bozala na motema mawa, bozala na motema bomoto, bozala na motema oyo bokoyeba kosalisa bato, botika konyokola population na dimension oyo. Na kosenga na ndeko Félix Antoine Tshisekedi. Mais quand on a un peu situation oyo ya ba nouvelle unité. Na beti lisusu sete, bino batu boyebi ke bozo pesa batu prime, ya mokeza même pas 30 $. C'est de la justice, la division justice ya hôtel de ville. Dossier na on alobaki na kotika yango te. Ti mukolo gouvernement koyoka, ti mukolo ministre de justice akoyoka likambolo, ti mukolo gouverneur Jantini Ngobila. D'abord ba une nouvelle unité, il y a hôtel de ville, il y a ville de Kinshasa. Il dépend de la ville de Kinshasa. Quand moi prime bazore 60 000. Le CD Jean-Paul, ozako zwa lisusu prime wana, ozako liango. Ozo prime ya bala bato, ozako kata. Olongoli ba nouvelle unité, oyo ba uneli na hôtel de ville. Ozui bana na yo tche. Ozo koti si bana na yo. Ezali soni makasi. CD a dit à justice, la division urbaine la justice, la division justice dans hôtel de ville. Un certain CD Jean-Paul. Si kama kambozali ko sala, tokosenga na justice interpeller yo. Tokosenga tata mokonzi et ya ville à Kinshasa, Jantini Ngobila, interpeller les messieurs. Mona ba agent tout na bango, ba koyebisa yo. Parce que ba agent ba ko ba komi bimisa, yango ba komi pese pa na biso pour bato ya presse, biso to communiquer pour le peuple, biso to ko ba pour le peuple. Bon que la population mawa, peuple congolais ça ko souffrir. Le peuple congolais souffre. Donc il na bandundu bato bazolela balobi komanga banda la banda vie papa combien lobi était na banda vie mobimbaka nouvelle unité depuis jeunesse tina kibotata toujours nouvelle unité eza malamu te to luka solution na ba problème et to luka solution pour na kosalisa bato oyo to luka solution pour na kotia kimia to luka solution pour que bato ba se retrouver. Congo eza ya motote, Congo eza ya biso nyonso. Il faut tous ala unis pour que tous ala bolingo mboka na biso. Batu babengi ngai balobi molo babolu babwende likambo etali agriculture. Likambo etali babilanga. Na bosali te ba nouvelle unité ya ba province nyonso. OK na Grand Okote, na Kasai, de Koliao, ozana problème sérieux. Kolinga te mandat oyo esi la boyende Koliao. Kolinga te mandat oyo esi la boyende Koliao. Kolinga te de Koliao. Que mandat oyo esile la yo boye. Ezali soni de Koliao. Ezali soni makasi. Yo de ministre oyo simbi domaine oyo. Pesa bato matricule. Bato ya matricule na ba division urbaine. Matricule na dimension ya na niveau national. Pesa bato ya matricule. Eza matricule ya tata ya moto te. Ezali matricule ya l'État. Matricule ezali ya l'État. Soki tokolinga ba peuple congolais te, bokolinga banane. Bino na boza ko beta kaka tolo, que on a derrière tozali on a nazali de père et de mère. Oza de père et de mère yeloko nini. Au moment où tu n'as pas l'amour, ya bande kono congolais. Tu n'as pas l'amour, ya bande kono ba congolais. Ezali soni makasi. Eza soni penza. Je vous dis ezali soni. Il faut avoir l'amour de la patrie, il faut avoir l'amour de ses frères congolais. Bande ko ba minganga. Bolobina lobela ki likambo etali ba grève na bino, ba salaire, ba prime na bino na ba hôpitaux. Ministre ya santé, nango senga ndeko Nicolas Kazadi, ministre à budget. Bon mais quand on un peu qu'est-ce que vous pouvez faire? Lelo bozali lelo pe conseil des ministres Salemaki. Bon ça la tour mais ko etali sa tata mo conseil kolo ete ba mindanga baza bato te oboko ko nyokola kaboy. Ba mindanga baza comment mutaza médecin aza nouvelle unité. Comment vous infirmier banda musala? Motazo futa mamala moté, motazo lia mala moté. Bokanisa ko zamakasi ya ko traiter mutu. Mosala bino ezaka kaote, bino ba docteur, bo signer serment d'Hippocrate. Bo ko tika peuple à souffrir té. Ezali soni.
marche à médecin c'est pas la marche dans un pays, c'est de la honte. Médecin, ceux qui m'ont grévé, c'est de la honte. Kongomani, to mipesi kaka na eloko na biso moko, banda to vandela kaka ba or, to vandela kaka ba minéré, eza mabe. To koyi ko zanga mbongo na pays oté. Le Congo ne peut jamais manquer de l'argent. Le Congo ne peut jamais manquer. To tika komi pesa kaka na ba minéré. To kende komi pesa pe na agriculture. Ministre agriculture ya Congo, ministre agriculture nazali ko belela yo. Bilanga oso sali to wele la kako kanga matata ponyo o likambo etali bukanga lonzo. Mais ya yiba kina bukanga lonzo. Mais to créer loko mususu nanu ala tanda bo si sa dossier de matata. Ministre agriculture et pêche, élevage. Bon créer nanu bilanga mususu. Ya matata ponyo a kosambisa manaye, c'est vrai. Ku consoler la zone dans dossier. Mais pour na milité ko créer ba projet mususu. Na ebite soko tata mokonzi azobanga ndenge mbongo eliamaki na ndeko na tango ndeko matata akobanga kopesa bino bosa sous projet mususu eza mabe soko pe bo vanda mboka bakonzi ya mboka bazo diriger bino baza na confiance na bino te, c'est très dangereux. Rentrée scolaire na poti na rentrée scolaire baboti babengi ngai ba parents babengi ngai likambo rentrée scolaire bazali ko la balobi ete ndenge bazana ba ko mona passe bambongo na bango ezali kokende bambongo na bango nyonso oyo bazongisela bana classe ezobima na Congo te, ezobimela na poto. Bana bango ya poto bakonyokwama bato lokola ba madame Chantal Sasmi na kati ya Moustron soka tie loboko tasunga famille po ete bana bazonga ba classe na famille, c'est la souffrance. Ah madame Chantal Sasmi mbote na kati ya Moustron bato lokola ba Nidembo na rentrée scolaire awa aye bakozwa ba 5000 appels parce que batia loboko na famille batokola ba shida ibula ezali mabe tomeka kozwa solution na situation eye parce que c'est très dangereux pour notre très cher pour notre pays, très cher beau pays allais-je dire. Toluka tozana bolingo. Donc ezali pasi makasi tozala na esengo na biso tozala na esengo kati ya mitema na biso ya koloba ete nazali congolais. Oui ben ete je suis dirigé par des chefs moto kotamwa na nzela ayebi ete naza congolais. Rentrée scolaire tata mokonzi ekolo ministre à fonction publique nazongeli yo ministre à finance ministre à budget baboti bazali kosenga botia bango maboko po ete beba kosombela bana bakaye. Ata kobolobi ete école primaire ezali gratuité, ba école l'état ezali gratuité. Kasi bakaye eza ofelete. Babike eza ofelete, crayon eza ofelete. Likambo ya rentrée scolaire, ba parents bakolela. Ba papa balobi ete bazala misolo kozongisa bana na kelasi te. Baboti bazali kolela. Vraiment na kosenga la président de la République. Bon meka kotala s'il faut ko tia prime moko o boyi ko futa bato pour la rentrée scolaire ya bana. Na tango akala, je reconnais au moins, na tango akala ezalaki, tango bana kozonga classe, l'état kopesa mbongo ya rentrée scolaire. Oza na bana autant, na yebi ete, oyo azala na bana 7, ba calculer na mwana moko autant pour la classe. Vraiment na kosenga na ba autorité, tomeka kozwa solution pour la makambo wana. Ezali makambo ya soni. Ezali makambo ya soni to sengeli kozala na bolingo nango to sengeli na bolingo ya Congo bana na biso tango to bakenda kelase mwana okende kelase te maboko na mapapa. Fondation Denise Nyakero mama Denise mama yango mama oyo bana kosala makambo ya minene pour que bana bazwa ba don ya bakaye na fondation na yo na kobelela fondation Rite Mbanzo fondation madame Rite Mbanzo na mongala kuna bakozela yo osunga bango pe na bakaye bakende kelase. Fondation Géry Nembalemba. Fondation Géry Nembalemba bakozela okuna. Namonga fula pe na lukunga mobimba bala lukunga balobi ete bakozela ba parents bakozela bango bakaye pe kuna na lutendele bisika nyonso. Botia population maboko bosunga peuple congolais pour que bameka kosala musala bango eke na limemia. Tozala na amour ya pays. Tozala na amour ya République démocratique du Congo. Tozala na amour ya mboka oyo. To simbana pour être tokende de l'avant. To simbana pour que to sala makambo minene. Ah na sepeli na moni ça arrive à du diplôme.
Ba diplômé, ba jeune diplômé, félicitations na bino bozui diplôme kasi bokende ba université pour sali vaza na fufu na moto. Oyanga réalisateur na sepeli pour être pas kamati diplôme. Bandeko to bongisa Congo moto ka bongisa biso république oyo azate. Moto ko tia biso poa azate. Soko biso moto za na mu ya payo te, moto ko bikisa biso na mboka azate. Il faut to za na bolingo mboka na biso. Soko to za na bolingo mboka na biso te, nyonso to ko sala ezali pamba. Nyonso tout to ko sala ekokende na mai. Il faut to za na mu ya pays. Il faut to linga Congo la biso, il faut to zala na bolingo nango parce que si soki to zala love ya Congo la biso te nyonso to kosala ekoleka pamba. Donc yango wana makamuna ko loba lelo. Na mona ki awa na betaki likambo ya courant, lobi na moni ndeko ngobila ake ko inaugurer ba cabine. Donc bozela kande bato baloba. Pour la ni boko sala likambo te sans que to loba. Il faut que to tia makele na TV. Pour que vous acceptiez. Kaka po bondima, il faut to tia makele na bitando na biso. Eza malamu te. Bo tia bolingo ezala kati na bato, bo ba kolinga république oyo, biso pe to kolinga bino. Biso pe to kolinga bino na motema moko. Na kanisa bande ko hôpital ya Kitambo, ndenge bolelaki, na yebi ete ministre alandaki ngai, na yebi ete ba ko djula bino solution, mais ba hôpital nyonso bo zala kimia. Qui prend soin de nous, infirmière en grève. Les alliés soni. Mais il y a un retour, n'a pas besoin soin na bango, sans que t'attends mon condité. Pas si les alliés ko ça na moté mama kasi. Mandat de Félix yango na suka. Toliki to kele na maponami. Mais ba opposant mususu na koteka bango. Na émission bango ba déjà ba ko linga maponami salamate na meko solo na ba mingi na ko senga ndeko Félix Antoine Tshisekedi to kenda na maponami pour que peuple congolais aille dans la ko se retrouver bilongi échanger et bele ba bien te bazui tango ba ozwa tango ça la campagne te ay bien te peuple assez abaye yango ba lingi élection te na ko senga na population bisika bozali. Botala na mandat oyo kobanda na décembre 2023 na élection botala nani il faut kopona bato ya kopona ya malonga bakoya na ya mabe bakoya mais ngala kosenga bino bilongi ya kala s'il faut ko effacer bo effacer yango bovanda nga moluba boende soki na yebisi bino na province ke na bandundu bopona mutu tel bopona nde ye ponga moluba boende na komenele bino ba enquête malam parce que nga ba kotinda nga ba appel ba vidéo ya bato wana ba mabe na bango na ko rappeler bino sur la province so ko moluba boenda le biete na mongala bopona rythme banzo po misala na ezo mona so ko moluba boenda le biete na monga fula na lukunga bopona alendele ali bopona Jerine Mbalemba o nyoso batikali na ko isabe o moyibi o ya di escroc o ya ko sala botokolandela bango. Les mêmes figures qui ont volé, les mêmes figures qui ont détruit les pays, les mêmes figures, et même ils sont là pour job. Tolingi Kamboa Nate. Peuple congolais tellement. Peuple congolais molobeli na bino ye oyo akolobana bino. Basakana na bino lisusu te. Moto yaki akosi bino na mwa maputo ekokatana dans une semaine asakana na bino lisusu te. Banyoko la lisusu bino te peuple. Vraiment, c'est ce que je voulais dire. Tout ça na bolingo ya mboka. Bande ko ngai ba juge na ba magistrat. Peuple azali ko funda bino mingi pa ina ngai molobeli mboka. Na ko senga la procureur général soki na iba barani numéro 1 ya justice ya mboka. Na cour constitutionnelle na tribunal de paix okay na ba parquet na cour de cassation ba autorité nyonso na ko senga na bino bo sala musala na motema malamu et ça ngai ma mo tata mo konza mboka akoloba makambo na ko douter na justice et ça ngai passe. C'est la justice qui élève un pays. C'est la justice qui élève un pays. Motosoka sali mabe botali sai mabe asali mbano bo pesa mbano nae
moto pa asali malamu botika ye na malamu asali bobatela ye malamu. Toza na pays oyo isenge tosala makambo ya malamu. Toza na pays oyo il faut tosala makambo ya bien. Toza na pays oyo il faut tosala makambo ya kitoko. Hein? Donc nous ne sommes pas dans un pays où il faut tosala la distraction. Nous ne sommes pas dans un pays où il faut totambola na bozoba. Oh totambola na bozoba po ba zoba ka bato. On va ko ben ministre. Ba ko ben ministre. Son excellence Nzoko zine excellence ata mon côté Moïbi Monen le kuta Monen ministre de l'équipe de la TV olobi ete tokosa le loko boy lobi bayo kabayo ayibaki ota bande ko ya IGF peuple aza ko la peine na kombo na bino alobi ete bobanda kankete bosili sakate peuple ko le ndeko alingeti ndeko alingeti. Soko yebi confiance au peuple congolais pesaka yo de kwa lingeti naza ko yebisa ouvertement peuple congolais s'est retiré confiance na yo de kwa lingeti peuple congolais lobi ete de kwa lingeti batonyo solo bakake bayibi batonyo solo baboye de kwa lingeti est-ce que funda ka bango na justice ya solo po ete bato wana bako vaquer na occupation na bango sans problème. Au fongola qui peuple ba congolais miso de kwa lingeti au fongoli peuple congolais miso tala batana na hôtel de ville on le batinda IGF na moni batindi cour de compte pona nini de kwa lingeti IGF ke na hôtel de ville te batindi cour de compte to fonctionner malamu to linga pays oyo contrôle sengene salema bisika nyonso bosunga président de la république bosunga ndeko Félix Antoine Tshisekedi Chilombo soki bosunga ete yango moni peuple na makambo nyonso azozonga selobe ndeko Tshisekedi akomema fardeau ndeko Tshisekedi akomema charge na makambo mosusu ayebite eza mabe toyeba kotika situation oyo eza mabe toyeba koboya makambo oyo Congo eza ya biso nyonso ezali Congo ya Alain Ndele ezali Congo ya Hugues Kani na pesi mbote le docteur HK le réparateur de papa Congomani asengela zala na amour ya pays na ye bandeko na biso nyonso ya diaspora combat bobundi il y a beaucoup des années. Na lobanga na lobi ete to bunda komba kaka ya koswana te ya kobundaka te to luka to pesa ka ba idée bande kwa diaspora tanyo so bozwaka des fois ya ko sala ba émission ya ko loba makambo mabe ko finga bato ko sala soko nini ngala ko senga na bino bozwa pe temps ya ko pesa ba gouvernement na biso conseil bo piaka bango pe conseil qui était na situation telle biso diaspora to préférer bo ke na ngona lignée telle bo ke na ngona angle tel pour pesa boy. Mboka oyo ezali mboka na biso soki tokolinga Congo te mutu akolingela biso yango azali te. Nous devons avoir l'amour de ce pays. Tozala na bolingo ya mboka tolinga mboka oyo po ete moto moko takoya kobikisela biso. C'est notre pays, c'est notre très cher pays, la République démocratique du Congo. Il faut tolingaka yango, il faut tosepela na mboka oyo. Peut-être soki tolingi Congo te moto akolinga Congo na esika na biso azali te. Moto akolinga mboka oyo na esika na biso akomona na pete. Il faut qu'on ait l'amour de ce pays, l'amour du patrie, l'amour de la patrie. Na kei côté ko so limpe moi moke bande ko batuna ki ngai balobio moluba bwende ndeni olobaki mukwana ete Congo eza na congélateur te bande ko na ngai bokomelinge belé bande ko ya IDPS tangu na lobi Congo eza na congélateur te na fini moto te toni to kei depuis tangu ande ko Kabila Congo eza la ipeka na chambre froide eza na chambre froide te bona kisanga chambre froide nini ya pays oyo yebani na Congolais nyonso ayibi ete chambre froide wana ezali ya République démocratique du Congo. Chambre froide wana eza ya ville ya Kinshasa ezala ba gouverneur de Congo bilasali mandat 5 ans ala kisanga chambre froide asombi pona ville ya Kinshasa des fois to condamné de Tshisekedi pe pam de Congo bilasa gouverneur ao bako wela ka ba poste na bande ko jekoko bako wela ka makambo na bande ko godem point
Voilà qui s'en ndeko na ville à Kinshasa congélateur nini botiki le peuple. Ok, ceux qui bassont mis Thompson, il y a ville à Kinshasa, basoso ya ville à Kinshasa et comme on a vendre. Voilà qui s'en Ezate. Gouverneur il y a Guy Bando Kouti, il y a Congo central ha na ebité biloko utaka pembeni na babato mais kolia eza pasi na matadi boma mwanda tchela kati na nyos. Courant kutu na parlons pas. Lumba Bao, yanga Lumba Bao. Lumba comment on dit bango Bao? Lumba Bao tika ko s'associer na gouverneur wana. Lobela peuple ya lobina lobela Lumba Bao, o lobela bango ndengo mesala ki de ko Lumba Bao que j'ai sali. Na habité so na Bruxelles, to za na Congo central. Bima na makambo ya maskopa na bato ya gouvernorat na ngo ba Lumba Bao. Ozo ko se discréditer. Hein mon frère Lumba Bao. To linga mboka soki tolingi Congo nde makambo ekele liboso tozala na amour de la patrie tozala na limemia pour que tosala makambo na biso na kimia nyonso le Congo tolingi Congo est avancé tolingi Congo tolingi tata moko zabaki l'Allemagne d'Afrique pour comme Allemagne d'Afrique si faut tozala na bolingo kati na biso quand nous n'avions pas de l'amour et ko simbaka te le peuple congolais doit se prendre en charge. Ceux qui ont remis en charge, ils ont vanité de vanité. Oh, bah, Congo, bah, le baga. Nous. Nabandi, kokita, moi, moke, pour la rechiter, kokele na souka émission nangai. Bandeko, na ko rappeler bino les sous. Congo, oh, ezara kaka yandeko Félix Sekedi. Ezate soki moto aza ko fonctionner to pas ali ko diriger pays bino ba opposant bo tshela kai kaka ba pot de banane te boya ka pe ko soutenir ye ndeko boye te batambola ka boye ndeko pays moimba o kaka soka longwe mususu a remplacer o ya longwe o ya ko remplacer abana ko swalisa oyo to landa ka mo exemple esalamike ndeko Kabila longwe ndeko Tsekeda ye mais ba ko cohabiter bas ensemble et pour plutôt ko cohabiter te mais bas ensemble dans même pays kasi ndeko Kabila pe chaka ndeko Tsekedi maboko place au monnaie likamboyo na tango na oyo esukaka na niveau tel botali sape te boyete bokenda nango biso to saka mabe mais bino bokenda boy entraide faut que ba ko sali sana yango wana na koyebisa ba congolais nyonso tozala na amour ya biso bato tolinga pe pays na biso. Congolais ont préféré appeler sa avantage et pas un étranger. Congolais ont préféré abomba Rwandais nandako, abomba rebelle plutôt nandako. Je ne m'attaque pas à la population rwandaise, mais à leur chef Nabatunaye. Oh ya tia na Congo, oh nyonso ba tia na Congo pour la détruire biso. Lelo soki ndeko Kagame azuma azwaka makasi ya koloba bulzo ba koloba lelo. Et ça dit parce que biso ba congolais ndeto oteka to komi ba espion to espion na mboka to pesa ka makamna biso na banguna mais ba kolonga te to ko buter bango libanda ndenge principe ya mboka na biso ezali koloba na ko senga merci beaucoup parce que na komi na suka émission na ngai ya mokolo mwa lelo na komi déjà presque na suka émission na ngai déjà ndenge zali wana tokotali sabino makambo ekoleka na kei na bandeko ya oyo babenga ngai ya société oyo bakobenga onatra bandeko ya onatra bakolela mikolo nyonso problème na bango ezali ete bafuta makate bandeko ya onatra bakolela butu pe moi problème na bango ezali ete bamonaka pasi bandeko ya onatra vraiment na yebi ba situation boza nango tata mokonza mboka vraiment na kosenga ko plaider pour la bandeko on a très province et ya Congo mobimba tokele tina ba province balobi ete bango na ba mona esengote tata mokonzi meka ko tala un peu nini okoyi ko sala pour que bandeko wana ba mona pe esengo Congo ezaka bango pe Congo eza na situation mususu na ngai kutu na bosana. Est-ce que vous avez un mboka auto za na ba avion te? Ba avion privé ya biso boy ke ko pumuke kemi ki na poto eye ezalité.
Bamboka lokola ba Kenya bako vivre Kenya ko vivre na makambo tourisme bako vivre na aviation Kenya vraiment bandeko tata mokonzi ekolo attends bako ya pouvoir ya mbotazo ya pouvoir toyokaka ndeko Kabila sombi ba avion moko ba kipamvita banani ba avion wana ekenda wapi ba ministre na ngai na bandeko na biso ba ministre est-ce ba ke peuple nda sala ke bozali sika bozali wana comment bozala ka mawa bozala ka méthode de toute façon ya ko soutenir peuple congolais wana vous manquez même cela pays munene bozala ba avion te mais ça là bazala ba 300 millions na ndako ezala bazala ba 200 millions au moins na montazo que nous sommes le pang combien 1 million 500 a mis 1 million 500 dans sa coche pe atangeli moto en espèce ale bolingi dollar ekita dollar eko kita ndenge nini yo moto otamona ebela misolo ndenge wana nakosenga na l'état congolais likambo ya dollar oyo dollar touti omona ngo lobi awa ekomaki ti 22 bamosusu bakochange bato na 20 lelo kende otala dollar 26.5 na Kinshasa awa kota le château 26.5 tata mokonzi ekolo likambo ya dollar oyo tokosuka nango wapi likambo ya dollar biloko ekobuta se kobuta biloko ekobuta se kobuta et puis chose grave soki dollar esali ka mwa baisse biloko ekitaka te likambo ya baprix na marché ndeko kamere tata mokonzi atiaki yo pamba te atiaki yo te mpo fanda kaka tobengaka o VPM ya économie ndeko kamere toyebi ete odi ozaka moto na monkolongono odi moto na makasi ndeko kamere esala mosala ko tika kolala mpongi ndeko kamere ozwi fonction dollar epimbuki nayebi te eza stratégie to nini salisa peuple ndeko kamere pays nini ezanga baprix ya biloko oya wa sardine okuti yango 2500 oke kuna 2200 oke kote boye okuti sardine 2800 oke kote mosusu 2100 mais finalement prix ezaka te na pays oyo osombi eloko na kitambo na 1000 francs oke kuta ngo na bandale 1450 oke kuta ngo na selembau 1900 oke kuta ngo na bumbu 850 oke na makala ngunza le destin okuti yango na 700 oke na nkaluka okuti yango na 630 mpona nini ndenge wana biloko wana ifo esila tozongela mboka na biso na bokolongo non vraiment la bosalaka te merci lisusu na prophète Konde Polo Dominique ndenge olobaka ete congolais azangi bolingo congolais asengeli abanda kolinga ndeko na ye congolais asengeli kozala na bolingo merci prophète Konde Polo Dominique Congo ezali mboka na biso ezali pays na biso ezali pays ya moto te biloko mosusu ngo na olobe kopianga na kanda peuple mobimba ozomona mwana aza na 6 ans mais mwana 6 ans alamuki na tongo basokoli ye mai ya malili mama na ye akosi ye na mbuma mikate mibale atieli ye ameli ata mai ya sukali oyo te mwana wana ake classe mpe mwana wana azongi na midi na nzala akendaki nango abandi kobeta bale mwana akobeta bale mpe asakani makasi 17h 18h eloko akolia eza te makasi kaka na mai ya pompe ya bavoisin mwana akokenda lali mama azoya kolamusa mwana na 23h atindi ye leki na alamusa ye yaya na alamusa ye oka Fredi lamu kolia yango mpe mwana kolamuka lia boye akolia fufu na matembele batie sola likayabu mais mwana ya ndenge wana na classe azobeta 92 95 azobeta 92% azobeta 95%. Mais avec un ventre enfamé na point d'oreille lokuta na Congo na mona ventre enfamé ils en oreille ils ont capté court bien ba ventre enfamé a osala ba succès. Vraiment tous na bolingo entre nous tous na amour yango wana na kusenga bino nyonso merci makasi lokola bo accompagner ngai bolandi émission e na bokebi merci lokola botali émission e na bokebi bolandi makambo na biso kitoko nango na sengi na bino merci tika nzambe abatela ba congolais nyonso
Merci beaucoup. Nazongeli sous Madame Chantal Sasmi dans Mouscron. Merci beaucoup. Dans la grande dame Annie Dembo Dembelas. Merci beaucoup. Dans la Congolais Nyonso Fondation Lubaki Wako. Na bo sanité Fondation Lubaki. Bato ba ko benga mingi pona ko ya ku. Kotangisa bana na bango ndenga ko yokola musala, ko sala ba pavé, ba brique, ko sala ba claustra, biloko ndenge na ndenge. Merci na ba Congolais nyonso o ba accompagner ngai. Émission et ezali ya bino botala kayengo mikolo nyonso na le bakana bino était sur internet na le karana nouvelle tendance TV. OK na YouTube okomi nouvelle tendance TV. So yo tala ngai na anglais, on tala na télévision normale, on tala ngai na Molière. Molière na ngai on allait karana Molière o ya Canal Plus. Donc on a le vendredi émission bandaka mo retard et bandaka 23h20. Et bandaka mo heure wana po vendredi le batumi bakendaka mo week-end soko bazongi na butu batal. Vendredi, samedi na zongi na 22h40 et dimanche 22h40. Rediffusion na ngala Molière Canal ezaka mikolo nyonso na 9h juste. Ya on a repéré ça merci na bino nyonso. Merci à Madame Mbalang, PDG à la télévision, Média Business, ou Ndima pour la émission. Merci beaucoup, Madame. Merci à directeur de la production, et dire ça, le programme BH, il y a Média Business. Merci beaucoup à régisseur Hussein. Merci beaucoup à DJ Loutadila, dans Molière Canal. Merci à Prophète Condé, Paul Dominique Lessoussou. Merci à Hugues Kani, le docteur HK. Bali bana mi bali o bazana problème. Au monique nzoto yo sala malamuté, au bengi na tindi na bino docteur Hugues Kani. Tika nzamba batela yo ndeko Sarif, ndeko simba ki machine, nzamba batela ndeko Joma, ndeka ko sala musala kuna na reji, mais batela ndeko Jordan, abatela ndeko Gédéon. Yango wana pona ngai lelo na koyebisa na bino ete bolingo ya Congo soki ezate nyonso to osala eza pamba. Bolingo ya Congo soki ezate nyonso to osala eza zéro. Tozali ba peuple esengeli tozala na bolingo. Tozali ba peuple esengeli tolinga mboka na biso. Tozali ba peuple esengeli tosimbaka Congo na biso makasi. Yango na osenga bino merci. Botika la malamu na bandako. Ou à l'inkota l'émission et ce qu'on raté na TV qui est na YouTube au comique à nouvelle tendance TV. Yango na sengi bino merci. Botika la malamu na bandako na bino na lobi na bino. Ciao Madame Ruth Mbanzo bana mon nyonso bazali kuna na mongala bako basi ba promettre ngai kende ba ozela ba yamba o kitoko. Merci botika la malamu na